Il veut tuer les rois. Pour la femme, il y a pédé sa malédiction. Il y a nani. Il y a nani, papa. Maman va dans sa malédiction. Donc, abonnez-vous. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez consommer votre émission sur votre chaîne préférée. Résultat TV, il n'y a pas de déception, toujours Walt avec votre émission préférée. Je sais que vous êtes à la maison. Vous avez là toujours émission Nabinobole la fort, émission Nabinobole Ngaramingi 100% star avec J-Love, l'international Hassan Mboma, l'homme de Pesa Makambo, Ozo Makambo, toujours Nakata Presse. Toujours lobela par rapport à la vitesse de G, par rapport à Bamakambo, de Bamadnou Zongo, et loba trop basila, mais biso toza siko pona ko pesa endu sa pona ko sala musala par rapport à la vitesse de G, na ebi ke pesa makambo ozo makambo. Donc un grand merci d'abord à notre boss Papa Bruno Motonanzambe, c'est grâce à lui que nous sommes ici et 100%. Sans oublier notre maman Christa Pelé, où est la patronne, moi je l'appelle trop la reine mère Big Mama. Donc Nzambe à maman grand pêtre mère maman Christa Pelé, où je te salue de loin la patronne, hein. Un grand merci à toute l'équipe de Résultat TV. Je vois directement notre réalisateur Isaac Nsambi Mokuse Yatalo, hein. Mwana Mogena Bangenge nae mais Mutunde Bouania Ezo Sala. Sans oublier notre caméraman Christian Malou Moubali ya Mwindo ya Ngolo. Donc image qui toque avec Isaac Nsambi, toujours même moral. Donc il y a toujours nulle part ailleurs car on a Katia Résultat TV, Résultat TV de World. Fidèle internaute, s'abonnez-vous massivement sur notre chaîne Récit TV. Sans oublier votre chaîne encore préférée, J-Love TV. Hein? Vous s'abonnez. Parce qu'on est à la chaîne, il y a la pro. Il y a la chaîne, ils ont payé Makambo. Il y a la chaîne, ils ont pour nous le pour nous le Makambo, mais pour tous nous le Makambo ya solo. Il y a un signe, vous s'abonnez massivement. Merci beaucoup na confiance au beau pesa biso pe na fidélité à s'abonner na ba chaîne na biso pe ya kozala toujours ya ko likiner ya ko tsaba commentaire ya ko tsaba j'aime na émission na biso auto présenter la cabino auto zalaka toujours liboso na bino, hein, na micro ka ndolo bande to mesana koloba. Donc Hassan Mboma to loba kaka parce que oza musala na biso yango Papa Bruno futanga chaque fin du mois pour na musala na biso kitoko auto salaka. Fidèle internaute, aujourd'hui on va parler de Papa Hervé. Donc Chetan Gola, Jésus de nuances, Ferre Gola. Bazu wapi pe bakoza wapi dynastique Fimbu. To prometaka bango pe to ebisaka bango ke bokokate. Pe bokobatama po bayuma esi badaya. Bayuma esi bakufa kala. Chetan Gola déjà alia bayuma. Chetan Gola déjà aboma bayuma. Donc dynastique to batamaki balobi ke mutabatami alekio na mayele. Maîtrise aliban qui na se alikasa et la kisite ke yonde ozana maloba non. Maîtrise aliban qui na se alikasa et la kisite ke liban ki azobanga yo mais azana maîtrise azo recharger manduki aotala ndenge nini akobeta mais na minute oyo bazate y a rien à dire. Donc quand ne pomba lo ba y a pas à dire. Jésus de Nian se fait rigola à quoi ici bangono so kao balali dynastique Fimbu. Dynastique Fimbu. Beta balubom, mais dynastique est un album où il teto ebite Jésus de Nian se fait rigola motona yambo papa Hervé Oumela parce que yo oloba que yo me mabiso likolo. Oui, on a vite compris que ozo me mabiso likolo, donc ozo muntu o me makabatu likolo. Na pesi mbote na masana ngai winner star, hein, Cédric Mbakwani, na pesi mbote sans oublier Patrick Sapio, Cristiano Soki na pesi pe mbote siko zali on a pena dans ba base quoi, talaka dynastique donc libanga. Balobi que Frère Gola Aleki est pas confrère Nabiso Isaac et Papa Sango, mais il faut mona. Combien de personnes basent la émission Frère Gola en ligne? So tali na ba page tout Frère Gola azoleka na Sango. Donc il faut mona visibilité, il faut mona promotion. Et Jésus de nuances a danger. Isaac Nsambi, hein, il faut zala wat.
donc faire rigola au danger pour le auto tu vas chien le cola ba royaume kunga ba rumba trap ba toc toc Jésus de Niance fait rigola. On va parler puis on va démarrer. Je ne suis pas seul, on va faire l'émission en ligne. Tozo benga sko mukonzi ya ba Gaulois. Mukonzi ya ba Gaulois o pena o akangi, mukonzi ya ba Gaulois en Afrique du Sud. O vandi ça pena masolo, ba lobi ke ah ngaye fait rigola papa na Melina. Fait rigola Jésus de Niance, bazu wapi. Tebise bango te ba batama. Et tu sais, on chante pas la victoire avant de guerre. Boganga ki, bolobaki lobaki trop. Jésus de Niance a gardé toujours silence naïe. Aïlo mbela bino pa loba que les œuvres parlent à ma place. Mais le lot comme mon que les œuvres ne sont que ezo loba fait rigola aza numéro 1 en Afrique. Fait rigola numéro 1 en Afrique oyo azaro ko kanga oyo apesi pena endusa. Fait rigola dans la minute oyo tu éviter son nom au boire album mais pour se repartir dans le niveau dynastique allié au meki bo dynastique allié dans la minute oyo donc tu éviter KO fait rigola makambu donc ya sakanate mais to mekano ko zo inviter na biso o tozana ye Isaac Ntambi boete to benga no inviter na so tozana ye to yambaye to yo kasko to pesa endusa pona dynastie bayuma si ba vida kala bayuma boko batama boko bandela balbom mala 1000 pona Jésus de Niance faire rigola moto na yamo ngaye bazu problème to zo no inviter na biso to mego yambaye o aza déjà azana biso musika to zoye Ouais, papa Jean-Thomas Kassa. Bonjour, père, bonsoir. Ouais, bonjour. Hassan Boma, Chilov, bonjour, Naba. Ndekonyo soya 100% star. Voilà. Nakati ya Resu TV, Yokani. Boni ba santé, papa. Oui, ba santé zaka dynastie. Le disciplinaire international. Santé ça vraiment dynastie. Donc, talara vraiment to moni ke ba yu merci ba vida kala. Et ba comprendre. Ah vraiment. Vraiment. Mikolo même bobeki bango ba le kaliboso caméra ba oya te ba yebi. To luka bango pe to zo bango te. Papa va mettre celle barombula. Oh ba kotina sedo ba ko robima libanda te. Ba ko kate parce que tu as besoin de déjà d'informations de CC. Ingénieur a mbongo acha pièce moko na studio. Ye akoye parler la deuxième fois mais pièce wana sa voix na lokola ya faire. Vraiment. Impossible. Allez. Il est ingénieur Kanda. Maman. Vraiment. En tout cas, papa Jean-Thomas, to mekana ngo démarrer to betana le solo ya dynastique. Dynastique ezo kene ndenge parce que yo debi ko za libanda mboka. Sko kuna yo za ozo défendre déjà ba Gaulois talara yo disciplinaire international. Na minute va lobi que papa Hervé aza numéro 1 en Afrique. Est-ce que c'est solo? Il y a les padres, ils sont makambu te batu neza solo ou bien lokuta. Po batu bazo douter nango. C'est ça. Dynastie déjà vraiment kokende kitoko. Tala ba première fois fan azolinga na bango ko to crypté fan ba na souci ya tiche koto na matoi ba se pelisa matoi. Exemple bala banda musique ekomaka likolo na Congo. Musicien ayembi atie bêtise te na kati eloko eza na vraiment. Musicien ayembi alobi te balola de dakuna tala nzoto yo boye na boye. Non, musicien ayembi atie maloba ya kitoko vraiment. eloko eza na
donc kaka ndenge donc yo moko lobi dynastie kitoko partout dans le monde entier dans les disciplinaires internationales na contrôler base d'Angleterre, base des États-Unis, base ya France, Belgique, tokiti en Afrique, ok na Maroc, na Souka, dynastie 5. donc dynastique monde entier parce que toujours moi ba rapport moi ba yuma ba lobby qui a fait rigola avant d'aki trop na studio pendant 5 ans pour anda ko luka muto ko komela banzembo pour muto ala ki sa bazwa tin ko la ki sa français pour aluka yembango yango siko to lobby te biso pe to ko bomba ba message on te photo solo la kana ba goloa ba yeba oyo mokilezo loba yango to yebite o mekano ko yebisa biso na maloba oba o public ezo ko loba. Omoni bamasa wana kuna nayebi te na bamasa wana ya liboso nano kozala fan ya pede eza malédiction ya nani ya nani papa ya pede eza malédiction bango bana sa malédiction donc moyen tosolo na bango to esate napesa bawangila mbota maboko te vraiment yo pese mbota maboko kuna leader na bango azosala bolingo vraiment libana bawangila bawangila to ezosimba bien te tala forme babebisiteli biso elongi ya kabuya eza bamalédiction leader azokenda alali na mobali kabuya azwi bamakambo babi toumelaki 5 ans na studio toumela 5 ans na studio pamba te parce que batuna bato voilà oyo moko risi oyo lelo oyo aningisi monde entier risi akomaki néglige ntango IRSS epanzani voilà risi azongaki nsima kasi baketu na résultat risi lelo ti azotika bamboka epafe ye wana risi na babiloko nde azotika bamboka epafe parce que azongaki nsima abongami biso tokota 50 bazwaki acoustique voilà qui regarde moi tozalaki 5 ans ya kobatama me toolakisa bango babiloko ya mike ndeka ye moko alobaka les herbes parlent en place sikoyo 5 ans na biso esili tobimisi eloko bakosana towana dynastie eza ntina volume 5 voilà toza ntina volume 5 ya masolo mosusu ya kati moye toloba ngo nao na réseaux sociaux te mpo toloba déjà omoni nde manda chance akomi taximen ya okende zwa bamusicien wenge bakokita na aéroport chance akomi taximen so bayebisi alain pela okita na 11 heures akezwa ye nani akoya na 12 heures akei bayati kabosi aza wapi bavida kala donc 5 ans na biso tobatamaki ezalaki ya oyekola langue te d'avance oyebi bana ofere azalaka na bango na ndako voilà mwasi ofere azalaka nde na ndako donc abotami na munoko wana akoli na munoko wana sisi moto alakisa munoko wana le padre eza mwasi nde na bana toza mposa professeur te oso comprendre donc bango bazala na bongo bango mpe soki moto alakisa bana na bango kindumba eza bato baa na bango na ndako voilà oyebi maso toyebi yango donc tozala na biso 5 ans na biso ezalaki tobatamaki bien tosali produit na biso ya kitoko tobimisi nano samba te mokili esepeli niveau toteki nano niveau toteki niveau moto asombi nano nzembo na baplateforme ya téléchargement tobanda na biso bien voilà le padre donc azosepela merci beaucoup papa Jean Thomas toza suna tolingi tomeka koyeba nano toyebi te tour oyo le padre bamususu balobi oyo le padre parole na ye atekeli bango banzembo moko na innocent titre nango eza tok tok donc tok tok ekwei nyonso le padre na innocent bi soki ezosala mwa polémique moko awa yango tolingi mpe tozwa lisusu mwa éclaircissement moko ya bien par rapport ya bilobaloba oyo bavoisin bazolobaka omoni bato wana faut mo comprendre voilà tobimisi dynastie avec batante biso na makambo nyonso to oyo basangani mpo tolanda bango na réseaux sociaux biso toboyi oyo batike mutakala mpo tolanda bango na réseaux sociaux biso toboyi oyo eloko alami mpo tolanda bango toboyi bazangaki esika ya koloba voilà bazangaki eloko bango balingi batya makelele mikolo oyo
émission le padre aleki na bosolo le padre à répondre bien et si comme on va là le padre alobate si ale pola bango dynastie so fia kula bango souci ça biso ba golona to comme distrait d'internet baye le padre awanga moi si moko boye soki moi si moko boye ah oui hein balobi que le padre alobi ayebi été et déranger bango moins fort comment le padre akoyi koyeba moi si a collègue na été au hasard maire de base ya Palin donc et déranger bango eloko on a peut créer polémique lusu makasi ngana au conseiller bango ba wangila batika koloba maire de base batika koloba de base on dit artiste qui ba na baloengo soit de base mutu mwa za kine na boulevard potier voilà tout le monde a Congo pour sa ville mama sana biso tu ba profiter pio kabaleka wana tie na Palais mama kamsu kwa ito lobate voilà makamsu batika affaire calme makamsu ko to lobate le patre qui n'attend yebete le patre tanga oyemba na barumba des jeunes petit wana sana boulevard ça musala nae le patre qui ndaka répétition à quel concert bango ye moko leader na bango na ngonga na zaki musicien harmonica abazo beta harmonica na lipango ya bapacho RFI bazo déranger papa bapacho RFI na moi bake na moi ya makelele batie libaya bakati bapie mbongo na poko baye na lipango bapacho RFI bazo répéter makambo ba harmonica so basikisi bake boulevard esika bandomba basalaki voilà le patre banzela na bandai koleka te bango balingi de patre aye basoki na bango ndenge nini Babi, pourquoi souhaiter que joyeux anniversaire té? Il faut du marac à ébiller. Omoni ba buso ba ekoma ebele. To souhaiter ba ebele ba joyeux anniversaire fia na sur vidéo wana. A publier. To na linga kaita kanga kombo nanga. Nanya nga pese kombo nanga atanga yango. Ozo comprendre. Voilà. So déjà na musicien moi wende sa kita na Europe moko boye. Europe. Akiti ba présenter film moko ayo pese flair. Nelson Mukite penda ye abongisi litama pesa biso. Moi donc ta pesa flair. Flair, oui oui. Nelson si wana a gifla musicien. Or que ça qui OK. Aye ayamba yo. Ko soit flair mais abeto mbata na miso ba caméra. OK. Bilo kona que se pesa ba artiste maye l'été. Merci beaucoup papa Jean Thomas. Moi mbula ezo déranger biso makasi. Talara biso Congo yo ebi mikolo to apena na mbula. Mbula India makasi ezo déranger. Moi mon pepe wana. Mais moi quelques dédicaces na ba Gaulois na ba Gauloises. Moi quelques dédicaces ka poto chité na biso na yo. En tout cas, merci vraiment. Merci. Hassan Ouma Chilov. Na les princes, na maître les princes Berado, les princes des Amunda. Des Amunda, voilà. Maman Jeanne Ndoki, papa Lida Mafuba, Cordon Abisso, Likas Mayamu, maître Moussa Mani. Donc, maman Jeanne Koutubozane Kuna, mais moi, le botel Azate, Arobé Mabi. Mais il y a des papa Jean Thomas, la bête, la maman Jeanne Tour, t'as la mère Nangaï. Mère a quitté, a préparé Bardekia dynastie. La dynastie, voilà. Vraiment Yangoana na moto asimba ngatongo midi pourquoi merci. OK, merci beaucoup papa Jean Thomas. En tout cas, merci na nengo accepter invitation na biso en ligne parce que c'est pas facile hein. Ozu vraiment temps na yo. Ero ke bon ba kawi no mobité. Na zala wana na San Mboma Love International poto lobela. En tout cas, merci beaucoup. Merci ouais, papa Jean Thomas Kasa. Balobi que les Africains de frères rigolent toujours libanga. Donc, Bayuma si Bavida Kala. L'élection présidentielle, il y a ma femme, il y a Ferregola, il y a continent d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, papa Jean Thomas. OK. Bye. Merci beaucoup, Ezalaki Ponabino, papa Jean Thomas Kasa au hasard. Donc mokonzi ya bagolwa na ngambu na azali banda penda o azosa la fierté ya papa Hervé Gola, fierté ya bagolwa tout boyeki penda tozalaki na ye mais toloba mingi te pour rendez-vous deuxième épisode na ngwezali. Merci na bino bato bozwi te Rolanda biso en direct ya Récit TV, émission na bino 100% star na mowumbu na bino Hassan Mboma Love International. Donc toza toujours wana on a moni déranger
akomela biso commentaire abenganga na ndenga bien pour malasima na démarrer le sous bien. Restez toujours branchés avec votre chaîne hein? Récit TV, il n'y a pas de déception, toujours Walt. Pesa makambo, ozo makambo. Tozali, cher frère Regola, Jésus de Nuance, Motona Yambo, Wumela, Bayuma, et si Badaya, Dynastique, Libanga. Merci beaucoup Isaac Ntambi. À la prochaine.